Ekodime, Tony Sabadiabo, Yapuika Vanda Kinaye, Bang 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 Bang, Babenga Kie, Pankaka, Poa Katanalo, Kolo, Bang 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 Bang, Yapuika Katanalo, Bang 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 Bang. Oh, collègue. Bon, merci. Wana ma sabla ki tamba mono. Donc, je prends 5 ans. Na ve na ngabi. 5 ans. Bango tu o eza o likolo ti na se. Na tanga tout le monde. Aya. Vraiment. Na longoli mutu te. Na ba animateur attaque. Bango nyonso ba. Bino nyonso o préparer que pour 5 ans. Lokolo azolinga bino ka lokolo. Ka donc vous préparez ba makolo wana bien. Lokolo ekatana na concert à Bill. Ezaki ni. Bon. Na concert à Bill wana. Ezaki test ko sala. To ezaki passage no kaka etake mwana mabele po mwana kasafu bungi ngoto na edite ezaki nini. Ada grand frère membre to ça na ye. Donc esengai nango kaka po na naviguer comme le membre wana. Mais ngai vraiment concert à Bill donc ave na ngai voilà ave na ngai to bandi ni ba samoura na lelo te. OK. Ayambinga yo mo bato ba loba no ba moni nde. So yo mo da papa shida so yo mo landi ni na libanda c'est na kade de petaki. Boma da ki c'est li monsieur lo rebimi libanda c'est na kati et là sur na pepete o ndi ni makaka ate kanga maki te ni makaka bata tout. C'est que bino dio so boye ba ke papa chic aza bien pas na ngai aza bien pour na ngai proposer ngai lo quoi bien moi bien ça arrive vraiment nous faisons en kimia gong allez si maye menaye ya Lokolo lo ebomena nga mwa monte passeport il na retard. OK ba musu ba oh lokolo katana batike te au fait dans bifo te les années passeport il na retard. Donc lokolo katana pas pour le bateka le kaka maman le OK boye tiens pour passeport il na retard. Mais la minute au passeport et ça lokolo asombi eloko te mpe akosomba na ye ebele mais asombi te ewuti kasi na ndenge ke nazali mutu moko boye nazopesa image moko boye donc eyelakisa sans souci sans pasi surtout eloko ya bato mingi yango omoni ke baninga ebele baninga na ngai bandeko oyo ya ngai pardon botyama te boyoka ngai bozala l'aise omona nzambe ndenge apambola bino nzambe azali nzambe akita te nzambe aza na bato akota kaka batindi eloko alo ngai tala batindi nga d'abord makambo mosusu ekomelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga palais mais azongi boye akutana bakulu na butu bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais mbote na bino nyonso balandi ya FM télévision merci na babone nyonso oyo boza kosabone bozopartage bozoaime mpe bozobenga nga na bapele mpona kopesa nga baide baconseil baremarque atuka nzambe apambola bino nayebiki boza ebele bolandaka émission oyo réalité ya vie émission réalité ya vie eza émission oyo tokutana na bandeko oyo bazalaka na mwa baproblème bahandicapé tomekaka mpe kosola na bango to baréalité nekutana bango na vie alors lelo toza na invité moko oyo bobengi nga trop fali lokela biso invité oyo tosola na ye aleka déjà na émission mais lelo nazongisi ye donc merci bokomona ye merci mingi na bapaster nyonso ya FM télévision bapaster oyo bosoutenir biso namoni paster patience na Allemagne namoni frère don en tout cas frère don motema monene frère don mutu moko donc bien namoni paster Jacques Kafwa depuis Australie en tout cas nzamba pambolo paster Jacques Kafwa na mama na bana nyonso mpona basoutien en tout cas paster Jacques
conseil na kopesa papa lelo na télévision ezala mutema kaka ndenge ozalaka. Donc on mutu mo na bon cœur. En tout cas merci beaucoup balandi ya FM télévision quand na otu ko annoncer bino tozana invité na ngai tozana lokolo ekata na kota. Bonjour. Bonjour ndeko mai. Boni tata. Kimia na ngolo nzambe. Ebike ko mono ko sepela. Solo. Ouais. Nzamba kumba. Merci beaucoup. En tout cas merci balandi quand na otu ko annoncer bino tozana lokolo ekata na asa parmi les invités oyo afungola émission oyo réalité ya vie donc yim ta fungola ngo. En tout cas, le colocataire de cette émission, vraiment, féliciter, encourager. En tout cas, na part na FM TV, merci pour nous. FM bino be batunyo botala na lingi pe bo bandela su ko tala su FM bien. Très bien. Bo landela FM pour azo ko la musa batumo be babata makia. Très bien. Azo la musa ba idée bien. D'état lokolo azaki ki ne ka bo mais alongoli mais ta lelo lokolo comme pexé. Vraiment. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Balandina, Baboni, en tout cas, on a star, on a star, presque tout le monde, partout dans le monde, Baolanda, le colo. Tu habites, bonne santé, bonne maramoto qui est né. Makambo qui est bien, pour nous amener, nous tabater là, sans Zambé, le nom exact, Makambo tout et qui est bien, na minute. Ok, merci beaucoup le colo. En tout cas, tu as maman, en tout cas, le c'est une mission minute tout sur le tamulaye, tu dis que ça, ok, ne maman là, tu connais beaucoup appel les faits de ton brisque au carabou. On dit mais écoutez, mais tu m'as moutonanga, nous acceptons quand même notre micro. Normalement. Le colo quand tu es bas, tu es pas fallu tout le monde qui le colo, na évolue. Mais ok, bah il y a les aigles. Tu dis que au long des aigles, comme pas évolue tout, ils animent aux a qu'on s'est passé. Bon, les aigles, ils ont le roi Neti, ils ont le roi Club. Vita, Imana, Mazembe, Bangonio, Sorana, ils ont Club. Donc, et pas Evoloko, ils ont le roi Neti, équipe nationale. Donc, ils ont le roi 3-4 quoi. Donc, l'équipe nationale, donc, Moutouna Moutou, Aya côté à place Mena, équipe côté Yazalaka, la cible nae. Bon, Club, ils ont Club. Équipe nationale, La munition, il faut le bander le colo. Ndegeni makambu équipe nationale pour les 31. Tozali, naba il faut le colo nyos. Ah, dans la munition, on a équipe nationale. Tozali équipe nationale, bah il faut nyos. Mais ceux qui m'ont équipe nationale, Sili, Moutouna Moutou, zonga na club nao. Ok. Ouais. Ils ont tant équipe nationale, ils sont une équipe nationale, naba club au équipe au leader azala, leader azala, bah mundele ndundu, azali, il faut le colo. Azali, papa Thomas, Bazali, tu es belé, Bazana, c'est bon. Donc, arrivé dans pour intégrer le groupe de l'équipe nationale et pas évoluer. Bamba, on est. Mais bien sûr que Bamba, Kimia, qui bien, papa évolue, on a ma pambola. Aoume la makasi pour Aza papa mon Azo Bendama leader. Ok. Il maman soit Bendio, c'est que Keba. Oza Moutoumon, pour y mon légende. Vraiment. Les gens, makasi qui bien qui y a makasi ya kosanate ba sepele na ngape makasi pe na pe bosser ouais na mona ko pesa mona qui pe na kende na ngope bien papa ko c'est bon tout nous c'est là bien mais vous avez changé té vous avez un autre kimia na ba papa na ba ndeko na to ta bon le roman changé té kimia vraiment tous les 31 tout pexé nous c'est ça bien quoi. En tout cas merci beaucoup balandi à FM télévision balandi émission au réalité vie. Naraso na solana ndeko nanga lokolo et ça nga bien pour mais quand loba souswa na répondre à 3 maloba et ça la bien très bien ndeko nanga asolaka bien asa cool play banini mais ba toi benga trop na ba Paris na ba Afrique du Sud ba singa papa mais to moni lokolo ekatana na concert à Bill ezaki ni bon na concert à Bill wana ezaki test ko sala to ezaki
passage no kaka etake mwana mabele po mwana kasafu bungi ngoto na ebite zaki nini mais quand expliquer ba ada grand frère moi boto sala na ye bon et senga ina ngo kaka po na naviguer ka moi lo mombo wana mais ngai vraiment concert habile donc ave na ngai voilà ave na ngai to bandi nini ba samoura na lelo te OK to bandi les samoura na lelo te ti to bandi na chez Maki to longi na chez Maki na kasafu to ki na ti lingwala et pas papi tombala donc on est des cop da kala après na ki na génération A donc ave na ngai na ndenga bien ndenga mabete mais sikoyo nde na ndenge vraiment ya masolo o nga na sala na Robino papa chic bon ton commande oui tango bila maïtsa ko na podium est-ce que a reconnaître que mbala moko ke o mutu na ngai to ezaki no yo fo wana nga na yebi makambo wana te bon nga na za nga lokolo donc ayebi na petit na bien bon nga pe na sa musala makasi en plus musala o nga na sa tous les animateurs bobo préparer makasi boye baki bobongisaka ba arme na bino po lokolo katana azo bombarder yo mabeza azo bombarder année oyo ti 5 ans donc bo préparer tout nazo na 5 ans na ve na ngabil 5 ans bango tout oyo eza o likolo ti na se na tanga tout le monde vraiment na longoli mutu te na ba animateur à stade bino nyonso ko préparer pour 5 ans lokolo azolinga bino ka lokolo donc vous préparez votre makolo wana bien vous avez bien oui bon mais quand on peut sabiso tout le monde sous na président Robino Mondibu ambako très bien en tout cas journée moko donc ba fan na et tout ba sepela pour le lokolo katana ezaki nini passage nous par président Robin pour ngai na sepele makasi papa chic papa chic mani papa chic en tout cas mutema malamu ya papa chic donc asolaka très bien vraiment ko yango wana monique ezaki passage o na kendaki na lekana ngi mwanda mpona koya nde pembe na papa chic OK bon eza nzela o mo nzela lende kanaka ngonga lemzo ke na lipangu mombe wana babite wana lipangu na yo te oki ofutela kuna be babite kote ki ofutela kuna mo bénédiction yi très bien tout nyonso yi mama pangu mususu bakota raté vraiment maman nyonso elali yo ke bala mapangu mususu et étouffé ke bala mapangu mususu mais je crois papa chic OK le papa chic ils ont bien oui eza na bénédiction ayambi ndeni ayambi kitoko yomo bato baloba no bamoni ndeni so yomo nda papa shida so yomo nda bimi na libanda c'est na kati de petaki très bien et bombardaki c'est libé so lo bimi libanda c'est na kati et déjà sous na mpepete o elingi ebima kaka ate kangama ki fe bima kai lukata tout c'est que bino nyonso boyeba ke papa chic aza bien pa na ngai aza pe bien pour ngai a proposer ngai eloko bien makambo bien esali vraiment nyonso eza en kimia to pexé kaka mikili partout tous les continents 5 continents bondi mangai bazolelo mabe bazolelo pa da 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 siko tout na nini yango nini bon za 3 minutes quelques secondes film bandi Waouh. Et bandi film et bandi. Mais Moutoube Chino, ça coup film, ils ont récupéré place sur Norris n'est pas mort. Film et bandi. OK. Oui. Œuvre et Koufa. Et Koufa raté. Kasi Chino n'est pas mort. Film et bandi. Donc ozo pour mettre ba fan non ba fan ya Robino Mondibu nini par rapport ya projet au Bossala Yona Robino Mondibu. Té ma camion sera bien. Na ebisa ina takelo mo sinement na chabo. Pardon oui. Na chaibo sinement na chakibo so iba landé le bien na concert. Et là ça va enterrement.
donc nazoterre donc naenterre bato ebele donc makambo eza wana bato nyonso bafan oyo nyonso ya ngai na oyo balingaka nga na mosika na oyo balingaka papa chic na oyo baamona kaka na mosika bozala prêt bozobina wana oma sans blague nzambe amona nga nzambe amona ngai temps ekoki très bien temps ekoki so bobini te c'est que nzambe na mokili aza te vraiment donc le cas mais non côté ba marambo boye côté na ba grande personne ba Bill Clinton ba papa chic te bigi rodi mundi buna minute na 600 au saranate les 60 suna bo seke marambo susu ezo pesa ma est-ce que ça oza ko se préparer bien na spiritualité ba biso papa lokola côté so marambo wana ba musée profane a aussi ba bisimba te bon pour ngana ebida ke yoza dala makambo mais na ebité yo kama makambo wana so lobi makambo wana makambo nzambe ya voilà bon aujourd'hui batu misusu au monde que au bandi no pop no bien au zo pe bazo matiso na ba boulot mais comme na tama boy ba biso ke tala au monde so ke simbi au mataso ke simba ba kufina très bien ouais donc oyo za mu peuple nzambe ne muté matisanga mutu te oyo amemanga na ba gauche droite donc papa chipe na mona na ba bete bato nyonso namoni nanga mabe te nga na atambolaka ndenge tokende nga mpe namoni nanga mpe eloko moko mpe ya mabe te mpo na okende te tozalaka game ozopromete bafani na oni bafani nanga bozala kimia nzambe abatelaka biso si na ba 5e mois pangagaga wa bolanda ngai bondimanga ale simba ye venda ye ya lokolo mais le collègue mais assumé une des azoli on a ba moto assumé ezala nango comme na sikisa makasi papa banda lelo ye bango na mokili so tokomo se comparer wala mabe ezala ta babenga loyal voilà concurrence mo loyal bon c'est que asali crête mo elo mo bien pour nga pe na sa elo mo bien poto kenda likolo poto zaka esika mo équipement donc bino ba boza équipe moko mais est-ce que oyebi ke na minute bozaka bino ba na kill ba bokangi masolo bon wanga na yebite yo nde muto yebisanga ouais le bois bino mbale merci alors ba fan no ba bisenga fali so kote na lokole kata na toka yebisa ye papa na to na posa na ye visa no mulai ba fan ba na besoin oyi ba ndenya ko tambola na vie iba ko éviter ba to mabe en tout cas lokolo et toi les autres alors merci beaucoup bandeko nyonso ya FM télévision nazo ko rappeler bino lokole katana azali premier invité auto ya mbara na émission awa ya réalité à vie de émission réalité à vie boso to ya mbara na chaîne oza lokole katana alors lokole katana batu mususu bazo mono kaka ba mono lelo na bandi mission ba mo to ba santé mais on se présenter té comme on original ezanani lokole katana biographie na yo mais quand on peut ça baninga bazo landa po ba yebata oyo zali normalement biographie na ngai naza nga pe muto mabete papa na biso o abota nga ko ne mal molende kwikwi izeidi OK c'est ingeta ngai comme na nga Francis kwikwi izeidi maman na nga ko ne tekla dangola nga na vanye na Kasavubu sports numéro 77 na ngiringi kota mama po mama biso papa biso baza ngiringi café ngiringi café donc OK alors kwa ndeti na beti na tuna ngiringi na kuta na mwasi mo be ba boti be bana OK oui mère aza kingabwa bon naza vraiment kwikwi Francis kwikwi iseidi kombo na nga yango wana lokole katana ezali ka inspiration le na moi na komi na nga bongo bon na binzambe da osali nga ndenga azali ya na forcer na nga sute o nzambe alingi o ndenge ekende toke na ngo bongo poso nzambe alingi yo sala boye yo so sali su boye ke banza mabara susu très bien telema ko nzambe atindao siko bon côté nga telema na temi mabe très bien bilelo moi na katana likolo pe nde na temi ka bongo na favoriser pe ba mo esimba ko e boka so na ndo wanga na siko lokolo so na kende être ngo simba te côté nzamba te o tikala wana vraiment yango wana chambre message ni opesa na bandeko oyo baza na ba koma ba makolo ba mabuke katana ba désespéré ba biki te non en tout cas tout va na biso dani nde na ngabo vanda te so bo vandi alo kwa ndeti bokomi nzambe bolongoli esprit o nzamba pesa ki nzambe eza lo kwa championnat au moins nde to vanda na mokilo ya nzambe na terre oyo na samoyo eza mama na championnat mama na championnat donc bachelo ba mabe nyonso wana zala wana siko bolamu nzamba bateli yango siko bachelo ba mabe na ba mbongo nyonso wana siko bolamu
Ce qu'on peut ça là bola moi passe mais babé on met la bière OK ambiance ah le colo de la zate ah à tout aussi moi bien banda no pour ça bola moi na facilité pour ça bola moi na facilité donc non pardon pour ça ma bé na facilité mais bola on peut ça là moi très important donc na rolo banini to mataka likolo chose ate air moko na legisi air moko lokole katala bon merci beaucoup à toi lokole katala merci tous autres tamulaïté tout ya toute la santé na yo depuis première émission que sous lelo en tout cas tout le monde toujours en forme mais en fait ça peut évoluer bien to éviter est-ce que na du monde ngele ni ozo beta lisolo les 40e lobby to beta pour lobby na mimi okete te balimateur ni pe balankini moi ndamba akini donc ndamba batikali te bazali na Kenya bazongi deja bazongi Kenya banina mater bazali Kenya to beta awa na moni lobby toza ana terrain dans les ba match beta mabiso be to beta mbunda c'est le fona ya boina natala yaka yo invité na ngai onga na bengisi merci beaucoup yaka vraiment buka na te so yete wate merci nozala donc faut ya vraiment partir ba héros da ba mbunda de zala wana na bengisa ba masa na ngai donc total ba check quand j'ai OK to beta pe na mbunda mama en direct OK to kenango bongo to kenango live très bien c'est ma live très bien ça bien préparé là vraiment au préparé tu n'as aussi préparé ta yo so ne wana yo kaukana yo bensinga donc c'est que faut la ya yo mutu nanga donc c'est que faut la ya donc c'est que aux ara retenir toujours na équipe nationale retenir ezalaka sokolo sa musala bien voilà sokolo sa musala bien te aux ara retenir te so za musala bien elo ebomenga nga moi muke passeport ebimende na retard OK ba misu bazo ba oh lokole katana batike te bopeza ba faute ezane passeport ebimende na retard. Donc le collecteur n'a pas couru batté quand les caca maman les gars OK boyé pour passeport il mène en retard mais la minute au passeport et ça mais beaucoup mon appel maman c'est ça mais passeport il mène en retard makam oh qui va triquer le colo triquer té bon ça va mabé très bien donc on est ba baza bango mabé té bon tika ma calme boza kimia to kende ga to percer to gagner ka ba yumo matana biso en plus pe biso to sotaka et sotaka très bien le colo question que yelinga ya curiosité et nous ni malamu moi tamu que voyez na papa chic au moni pa ya robino monimbi au mobagi jo toka la musika jona zarane boy ni malamu au moni pa na o trouver pas robino mondibo azolanda ba musicien bazala batuma boy ka sali mamuneka mbamo bal akei asali ka boy ndo ande papa chic à répéter, à si qu'on répétait, après je suis un conseil, na sous un conseil à Sambeli. Ah, tu vois. On dit moi la conseil. On dit pas Sambela. Sambé. Na moni vraiment ndeko wana na premier jour na monaki à Sambeli. Et marqué ouais. Donc na moni que tala monia, il faut linga okuta na moto za ne de près pour nous comprendre les motos ni ya ça. Ah, OK. Après si conseil non très important dans vie mutu ouais l'ité makasi après si batunyo so concert après si tout le monde concert lobby après tata 1h5 ndé na monaki après si aye sous prière yemo akati prière nyonso ba ya ba kina kimia ngapi nazonga na kimia très bien de lo ngala monya malamu ndé yango na papa chiki umela nzamba abatela abomba yo vraiment abatela po tozala makambo beto sala il faut to pousser ngomba makena très bien toujours lokole katana na biso na koma na grita mais na grita te pour la boy grita lokole mais quand même évolution ça vraiment en tout cas balandi FM télévision naza awana lokole katana na terrain ya sosa ya zara souvent mingi pour mabele na ye donc en tout cas nous mon mais lokole katana na moni quand même TV za radio te fuka tolo ba préfina na moni commune à 3 makolo na habité 3 makolo préfina na habité surtout pour ça tant moké à lokolo tu pour ça tant moké wana ngalinga ba mona ngote te faut mona lokolo kata pour bato yo baza ko désespérer baba ke non to suki na biso ba mona ke non vie ba mona ke lokolo kata na donc asombi ngote voilà bon asombi na ngote lokolo asombi lokolo te pe a osomba na ye ebele mais asombi te et où tu as pu boire et où dit kasi na ndenge ke nazali mutu mo boye
nazo pesa image mo boye donc et là ça souci très bien ça passe surtout le quoi batu mingi bazo monique baninga bazo remercier vraiment bilé baninga na ngai bandeko o ya ngai pardon bocha mato eboyo ka ngai bozala l'aise au moins nzambe ndanga pambola bino nzambe azali nzambe akita te nzambe azana bato akota kota kota ka tindelo balongo ngai ta batinenga d'abord Camille to mo jeep très bien bondi manga na 6e mois pe o mona ngo kaka vraiment mais bandeko na ngai bozala cœur dire donc bobo ça na vendredi bokena maman mosenga senga te luka moye mo telemana nzamba osunga lokolo yo kondana bato basenga bambona baba kata lokolo asenga senga bambongo te na condamner bango te so na condamner bango na sali mabe très bien bazane na idée te il faut que ça mutu idée malembe ti ozwa idée comme ça akofungwama akotika idée wana donc il no condamner point lem so sabi ke aza cop mon bretana idée ta kende kaka so côté idée ti ye so sali bo so sali yango amoni simbi eta ke osenga susu te osenga dia kasiti faut que ça muninga idée ke o banda ko ina bango te mabe lokolo est-ce que yondo zarabo soki mutu moko bimi comme Suzy na yo qui passe lokolo kata on sablo kwa yo est-ce que ça lo bientôt ça passe na biso na OCP na makasi na OCP na mona pe batu misusu pe na ba image ba komi pe ko bina na OCP na makasi po nini yango ela ta kete ozande onzambe atindi na mokili batu misusu mona boye bana botami bo akoli ndio ande zaki dessin na eteka oza bongo lemzo kata na maboko mibale voilà vivre bongo ti na suka ya liwana mais ndio ande olekani kaka mena ermo boye dessin no be monani très bien ngape nazaki mama biso na beta bale fort na grand joueur lokolo na biso na sala li pate na tindika pe liktaka na kumba vélo mais ce que yebisa so na ko kumba vélo OK on comprend nyonso na sala ki mais ce que là il comme tant na ngai lokolo mais même si ça mama comme bale même sur le lopi moza ozate pour le quoi tanabso partout dans le monde ba hebio quelque part le malheur est bon il y a on a dit ça bandeko na ngai bo ndimaka pe mwa mabele msu nzambe azo bengana ya mabe mo boye ke na ko kufa te ala bezo sana idée o ya tinda ko na mokili moko très bien donc les gars merci beaucoup en tout cas tout comme nous na suka ya traiter na biso na yo na habité so za na message mo groupe ça balandi bazo lando na FM télévision c'est une émission oyo réalité vie batu belé en tout cas balinga ko makasi message mo groupe ça na ba abonné na yo c'est la réalité oh non so mo na réalité et ça image mo boté lo mama ah ça sec donc ba créer un te pour baloba réalité oh non so le cas ndé lokolo ba spécial oyo ndé lokolo makambo bandaki non so réalité c'est la réalité vraiment ya on la ligne papa pali merci ta bande ko na nzamba za na bino c'est la réalité non so na réalité toujours on est ensemble ngai po na nga to kende ka liboso bolandela kaka si faut pour réalité merci à tout cas moi le moro abonné ba sepela ta baba ngaso mo pa la 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 te mikolo koma ekodime tondi saba diabo ya kwika vanda kinaye bang 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 babenga kiye bang ka po akatanalo kolowe bang 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 ya kwika katanalo bang 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 tout collé tant bon merci en tout cas tout ça va ya voilà toujours merci beaucoup en tout cas merci Balandia FM télévision tuzakina le collé katana animateur na biso ya mboka yeyo o mikwazo ningisa biso en tout cas ayambi biso très bien c'est dans un tout donc simple à solara très bien donc mais ça va logique les mois qui ndanga en tout cas merci vraiment pour na makambo musu comme la biso na vie to baraté et uti wapi et belé l'autre zomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mususu lelo bakoma maboma alors et belé pe l'autre zomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko e katana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga palais mais azongi bo akutena bakuna na butu
bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais